Ingeta, 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 la famille, Ingeta, 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 Bokota, Bokota, Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, Yakoinda, Nde Yakoinda, Yakobeba, Nde Yakobeba, Yakosala somo, Penza makasi Nde Yakosala somo, Yakosala pasi mingi, na motema Nde Yakosala pasi mingi, bande kunanga, eza ya pasi, eza ya mawa, concernant surtout et encore, Moussali Yanzambe na kombo ya papa nabiso Denis Lessi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te, moyen ya koya ezate. Tango bomonaka biso, cela veut dire que ya kobetela lisolo ezalaka, ya kolobela ezalaka, yango bomonaka biso toyaka toujours na lombangu. Lelo toye na dossier ya papa na biso Denis Lessi, toye na makambo concernant Denis Lessi bande konanga. Qu'est-ce qui se passe? Dossier et komi ndenge nini? Avant na kokota na mozindo ya situation ya dossier ya makambo ya circonstance et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota pinza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système P nandenge ya kitoko. Voilà. Toye na makambo awa concernant Denis Lessi bande konanga, biso nyonso to monaki to landaki ba makambo ndenge etambolaki ya kilikili, makambo ya mikete plutôt makambo ya minene concernant Denis Lessi. Eza kutu na barimer o ezotambola ke non ndenge eza boye Denis Lessi akufi batu mosusu o Denis Lessi awa doolo babongo munoko eke deja mupanzi batu mosusu oyo maboko ezoko kakutu atako bougete Denis Lessi liwa yango oyo bande konanga ba dossier ezali mekande boyebi communauté congolaise ezalaka toujours communauté moko ya ba recherche pas possible. Congolais atiendaka toujours koluka ba recherche, Congolais akotaka toujours na mozindo. Lelo awa bande konanga Étoile Lune Inès TV ayeli bino ba preuve ya makambo ya Denis Lessi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Kimobali esalakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante. Ménopause, attaque au comina 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution,
solution na Gavker. Bona loposo totikali simate vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel et salemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé te, mutumoko te, akotikala ko batela santé na yote. Et ça vraiment important en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini yakomi batelaka. Sango ya malamu abarinjema la famille Gavker a elibino ba solution ya kitoko Gavker a elibino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambu ya mabota pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo itali makambo ya mabota bobenga Gavker na lombangu ba solution ezali. Voilà, tokota na mozindo ya makambo, tokota na mozindo ya mozindo surtout et encore ya dossier Denis Lesse bandeko nanga ke pasa. Alors, nazotie la bino moi émission vidéo plutôt ya mukuse bolandana nu vidéo wana nga ya bino mama Etoiline Ines TV nazozonga nanga sima po na komeka koya kosala analyse sur dossier Oyo Tolanda et on se retrouve juste après. Les bien-aimés dans le Seigneur, message Onzamba Pesi, ezapona église de réveil na kati na ville ya Kinshasa, na mboka na biso Congo, pe na prophète Denis Lesse. Peuple de Dieu, nga nazaka ka simple vase, o le Dieu tout-puissant aiba na kopona, pona kotalisa o ezali mabombami. Libota na Nzambe, mikolo eleki Nzamba pesaki biso message, et église eza déjà ya kokangama. Église eza déjà ya kokangama. Mais bien aimé, Nzambe soki azo insister na message, c'est que likambo wana esi esalami déjà na molimo, ezoninga elata o ezali nzoto. Mais bien aimé dans le Seigneur, nga na telemelaka o ezali église te. Mais kolo église ezali molimo mosantu, ye moko nde mutu azotalisa o ezali mabombami, nga nazomema kaka o ezali message pona bana na Nzambe bayeba makambo o Nzambe ayebi na kotalisa. Lelo nalali molimo na Nzambe ezotalisa nga ememinga na kati na ville ya Kinshasa. Mais bien aimé na bandaki koluka église et nazomona o ezali église te. Mais église a minene o toyebi ezalaka na mboka na biso ya Kinshasa, na bandaki koluka ngo e nazomona ngo te. Nazomona ta pasteur moko te. Nazomona ta église moko te. Mais bien aimé na koluka ndenge na bandaki koluka, na tali place moko na moni ezalaki restaurant. Ezalaki église te, mais ezalaki restaurant. Na komi kotuna nga lobi, be église nyonso ezali na ville ya Kinshasa, église ata moko te ezali. Babi na nga bi église ezalaka lisusu te. Na kati na mboka na biso awa, église ezali lisusu te. Mais bien aimé, na moni place moko eza restaurant, nga bi tokota kuna na kati na restaurant parce que tozaki batu mibale. Et tokoti na restaurant. Tant tokoti na restaurant, natali boye kolo restaurant wana ezalaki prophète Denis Lesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, et na poussani, na tourni prophète Denis Lesse. Nga lobi, yo komi ko sala na restaurant, et bongo église, abinanga bi église ezalaka lisusu te. L'église o bozo monana ezali lisusu église te. Et ngai na kota na nga na restaurant o, na koma na nga ko ede batu, na koma na nga ko salisa batu. Mais bien aimé, et na moni batu babande ko senga e o ezali masanga. Ke pesa biso masanga to mela. Et prophète Denis Lesse alobi na opesa bino masanga te, naza susu na ta ya kolangwisa o ezali bana na Nzambe te. Soki bolingi na pesa bino bilei bolia, na kopesa bino biloko bolia. Na moni prophète Denis Lesse abimisi biloko abandi kokabela batu. Mais batu bazalaka na posa masanga. Batu bazalaka kosenga e masanga. Alobi na tant toza
nakopesa bino lisusu ezali masanga te soki napesaki bino masanga liboso mais tour oyo nakopesa bino masanga te bozwa oyo ezali biloko namoni abandi kokabola bato biloko abandi kokabola bato biloko abandi kokabola bato biloko na kati na vision ndenge nzambe abandaki kotalisa nga prophète Denis esalataki chemise restaurant wana ezalaki mpenza na éclairage te ezalaki molili mais chemise oyo alataki ebandaki koéclaire restaurant wana mais bien aimé etango apesi nga mpe biloko mpo abandaki kokabolela bato nyonso ntango apesi nga mpe biloko nazwi biloko mbamoko nalamuki nazalaki na kati na pongi mais bien aimé ntango nalamuki e natuni molimo mosantu mpo apesa nga oyo ezali discernement nabondeli epa na nzambe e saint esprit ayebisi nga makambo oyo natalisi yo deja nasi natalisa yo yango kende kolobela oyo ezali bana na nga baeglize oyo bazomona bapaster oyo bazomona baza lisusu bapaster te baeglize ebele esi ekangami baeglize ebele eza susu baeglize te ekomi batemple mais bien aimé soki nzambe azoinsiste na message boye boyebake danger église ekoti deja na makambo mabe yango nzambe azotika bana na ye te koya kotalisa bango mais gloire au seigneur nzambe ayebi na kotalisa namoni mosali moko oyo ezali prophète Denis Lesi e abandaki kokabolela bato biloko mais bato babandaki kosenge masanga mais bien aimé temps oyo toza nango toza na temps de la fin bapaster ebele bazokabolela bana na nzambe oyo ezali masanga bapaster ebele bazokabolela bana na nzambe oyo ezali milangwa baprédication bazoteya bino me bien aimé ezali prédication ezouta epa na nzambe te me bazolangwisa bino na kati na batemple na bango sans le savoir mais bien aimé ntango nabondeli epa na nzambe molimo na nzambe ayebisi nga makambo oyo natalisi yo na kati na mboka na bino Congo baeglize eza lisusu te pamba te ngai nzambe nayebi deja kokanga oyo ezali baeglize na mboka na bino Congo baeglize eza lisusu te eglize na ngai nzambe na kati na mboka na bino Congo l'église de réveil eza lisusu te pamba te ngai nzambe na yo nayebi na kokanga deja baeglize nyonso bato oyo bazokende baeglize te me bazokende na batemple mais bien aimé dans le Seigneur okoki koloba ete baeglize ezala lisusu te ndenge mais bien aimé makambo ebele toyebaka yango na nzela ya emoniseli ntango nzambe azotalisa biso nzambe alobi na kati na mboka na biso Congo baeglize eza lisusu te molimo na nzambe abandi koyebisa nga makambo oyo natalisi yo komona oyo ezali mosali na ngai Denis Lesi ndenge azokabolela bato oyo ezali biloko oyo moni eza biloko ya kolia te oyo bato bazolia mais eza parole ezali parole oyo natia na kati na ye yebisa ye atika kopesa bana na nga oyo ezali masanga ndenge bana na nga bazolangwa mais aleisa bana na nga oyo ezali parole po ete na temps de la fin oyo naponi ye mpo aleisa oyo ezali bana na nga oyo ezali liloba pamba te ntango oyo bozotraverse na mboka na bino eza temps moko mabe pamba te ngai nzambe nayebi kokanga deja oyo ezali baeglize ebele eza deja ya kokangama pamba te baserviteur ya mboka na bino oyo ezali Congo bayebi na kokende mosika na ngai nzambe bayebi na koabandone premier amour oyo bazalaki nango ngai nzambe nakangi oyo ezali baeglize église de réveil eyebi na kokangama kende kopasio ezali message oyo natalisi yo mwana ngai ke baeglize de réveil esi ekangami église de réveil eza deja ya kokangama oyo bazokende oyo ezali église bayebaki bazokende église te me bazokende na batemple na baréunion ya molili kosangana na bato mabe pamba te bazolangwisa bango oyo ezali masanga baprédication oyo bazoteya bango ezali bazolangwisa bango bazoteya bango te me bazolangwisa bango oyo ezali masanga mais bien aimé dans le Seigneur etango nasisi kobondela yango naye kopase oyo ezali message ekomela oyo ezali prophète Denis Lesi mpe na église de réveil mobimba ainsi dit l'Éternel na temps de la fin oyo tozotraverse nango bien aimé okoki koloba ke ndenge nini nzambe apona oyo ezali Denis Lesi nzambe alobi na nga aponi Denis Lesi na temps de la fin oyo mpo anourrir peuple na ye na bilei oyo nzambe atia na kati na ye
atika kopesa peuple na ye oyo ezali masanga mpona kolangwa. Mais bien aimé, masanga ya kolangwa ezali ba prédication to ba émission oyo Denis Lesi ayebaka na kosala. Ezali azolangwisa oyo ezali peuple. Mais nzamba alobi na ngai nayebisa oyo ezali Denis Lesi. Apesa peuple na ye oyo ezali bilei. Oyo ezali parole, ainsi dit l'Éternel. Peut-être na temps de la fin oyo. Nzamba yebi na kopona ye pona kolesa oyo ezali peuple na ye. Na kati na vision mais bien aimé namoni l'église ezalaki ya kokangama. Namoni pasteur mon côté mais pasteur on namonaki ezalaki prophète Denis Lesi. Mais bien aimé tozo traverser déjà tango ya suka. Tant ezali susu te bandeko nanga. Tant tokomi déjà na temps ya soir. Mais bana na nzambe ebele bazo comprendre te. Makambo nyonso oyo mokonzi alobaki tokomi komona yango bien aimé. Tokomi komona bato bakomi kosala spectacle na kati na l'église. Tokomi komona bato bakomi kosala théâtre na kati na l'église. Mais bien aimé, na kati na mboka na biso Congo na église de réveil nzambe ayebi na kopona oyo ezali prophète Denis Lesi. Ainsi dit l'Éternel. Engana eko passer kaka oyo ezali message. Mais bien aimé, esengeli na biso toyeba na mboka na biso Congo ba église eza déjà ya kokangama. Ko l'église asa kangi déjà oyo ezali église na ye. Bino o bozo kendaka na ba église de réveil. Boyeba ke bozo kende pona kolala. Boyeba ke bozo kende bazo lalisa bino bazo langwisa bino. Bilei o bazo pesa bino eza masanga o ezo langwisa bino. Bilei o bazo pesa bino na kati na ba église mais bien aimé eza parole de Dieu te. Mais bazo langwisa bino nde o ezali bilei ya molimo mabe. Nzamba talisi bato babandai kosenga o ezali prophète Denis Lesi masanga. Mais prophète Denis Lesi aboyaki kopesa bango masanga pesi bango bilei. Na molimo nga na monaki o ezali bilei. Mais molimo na nzamba yebisi nga ezali bilei oyo biso toliaka te. Bilei oyo nayebi na komona ezali parole de Dieu nde oyo Denis Lesi opesa nango oyo ezali peuple na nzambe. Mais bien aimé tolongwa na distraction. Ba ezana bana na nzambe ebele basi balongwa déjà na ba église de réveil bazonga na bandako bakoma kobondela. Yo zo bondela na ndako tengaka nzamba pesa o makasi ya kobondelaka ya kotangaka oyo ezali makomi. Peut-être tant tozo traverser temps esesili. Toza lisusu na temps te mais bien aimé toza lisusu na temps te ndeko nanga tokomi déjà na temps ya soir. Yango moni makambo nyonso o masi alobaki tokomi komona yango. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse nde na lobi na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu nde na lobi amen. Là, de retour, nabandi ebela bato touti kolanda awa touti koyoka makambu concernant Denis Lesi bande konanga ba message soki musala nzambe aye koloba soki nzambe a utiliser mutu kingandi ezalaka toujours bien ko essayer ko analyser message wana to zalaka apprécier te que no ba prophète ya Congo na biso ba prophétesse mosusu ba makambo ba bimisa ezalaka ya solo biso moko to mona awa ba message ebele oyo Denis Lesi abimisa toyaki ko se rendre compte que ezalaki ba message ya solo. Alors ezalaka nyonso te ke no ya koboya ezalaka pe nyonso te ke no ya kowangana soki message ye tondi mango kaka ndenge ezalaka. Voilà, tokomi na moi suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.